Allô Irène, Irène, hein? Bambote, siko zali. Bon, lobi to solo laki na yo. Na solo laki na yo. J'espère que oza mukolo, oza mama, oza na bana. Okumisa ki oza na mwana mukolo, 21 ans. Ngana okumisa bana na ngate ke so naza ba âge ni baza. Baza na ba âge baza. Mais naza mukolo na yo. To solo laki lobi, j'espère que to se comprena ki bien. So te se comprena ki bien te, il fallait benga nga lisusu pour na yebisanga que to se comprendre bien te. Ngai na kokanga yo te. Pona osala ba vidéo na yo te, sala no ba vidéo na yo. Et puis na bengi pour na encourager osala lisu mususu, soki pe kozwa audio onga na tindela yo oyo, o tiango na ba vidéo na yo otie. Yo sala na yo, mais ngai na préféré nazwa calme ndenge ba grand star bazalaka neti o nga pe na benga ka bato azo beta beti ba 200 ba 300,000 vues na ba 1 heure du temps lokwa ba Karine Mokonzi okomona ba Grace Mbizi wana banani ata o critiquer ye ato mati likolo baloba ilote afin de kanye ayebi ke tango yo zoloba komba muninga msu ezo mata nzamba lola zotala soki ngai nazwaki ba audio na wana na tieki yango na sens ke na sambwisa yo nzamba lola akopinir nga mais so na saki yango na sens ke mokilie mona ke tala ndenge bafinga kabiso tango tozwaka ba sujet nzamba lola ko répondre yo lokwa yo lobaka toujours Jésus revient bientôt nzambe wana kolobela yo parce que na comprendre te yo wana bandi koganga na média yo bomba ngai tango nga na salaka émission yo bomba ngai Irène Masando kiloba vérité yo bomba nga wapi soki yo lelo muta bengi yo neti nga muta bengi nga parce que nga ba audio na muta benga ngai te hein soki mutu lelo abengi nga lobi ke la danoise tala na lingi na finga Irène Masando ki bien na finga mutu tel nako benga yo te nako zwa jugement nga moko ona lingi na répondre nako zwa jugement nga mona loba te wana ezala danoise to sala ni musala moko nako sala ngote osuki wana mais tango yo bengi nga yo zo senga nga permission yo moteke na pesa ka réponse à ma mikolo soko zalaka pena mukolo linga ko sala émission wana te olinga ko sala émission wana te o kabati pa osali yango otie pe ba commentaire nyonso olinga ikocha ya mabe pe otiaki na kati ya émission wana batu bafingi ngai na makamba lokuta entre temps ngai na pesio na lana yokisio audio oyo batu babenga nga na mboka wana bayebisa nga vérité lelo ya kobimisa ngo na media ko non ngai obombaka ngai ko bombaka ngai lisu te mama Irène ngai naza na mabene ote na kanda na yote mais soko moni mutu abengi yo ke la danoise aza mutakala la danoise alobi boye yo sala commentaire na yo loba ngai na ko garder silence ngai na ko tika la ko leka na media te na loba makambo Irène alobi eza lokuta boye na ko sala ngote photo na yo est ce que ngai na ba émission na ngai Irène itala na bémission na nge belé na tiaka photo na yo soko pesi nete loko moko bozo pesa conseil au moins na sepeli na zui la tia photo na bi botala Irène na lobi boyenga na zui exemple pas Irène to ngape na baxi conseil est ce que zamba liboso na tia photo na yo oye koma o azui photo na ngai photo na oza muta media photo na eza partout tangu yo ba okendaki na kin oke makambe ke ko bima kuna o bimisuki na nani makap e bima ki ma photo na o batu nyoso ba elekaki est-ce que batu balobe ngai yo mona na sala yango émission na sala yango émission te mena ko epe ko sala yango émission na zape na ba to zape na batu na biso ba media ba salela kango émission yo moko pe monaka ngai na atuka ngai na yeba ke na nga na kanda na yote na ko tikala pe ko za na kanda na yote soki na zana likambu bien boye na lingina tuno na ko bengo na tunio so na zana ngali kamba tuno te na ko tuno te mais na regretter kaka malgré ate olinga ki ko loba na yo na media mais pourquoi bando le besoin insister comme si nga na diaboliser yo nga na diaboliser te et puis mutu soki o lobi o solo na moninga lobi OK to suis compromis na retirer nini na media pourquoi ce ko bando lobelango est-ce que yo edaka nga yo bomba nga nani yo sala ke mission ya droit de réponse te muto ba bomba ka kutu ndenge yebaka ngo lelo soki muta lobi finga moninga sala boy yo ko benga moninga no tunete nga na sala ka openda jet d'attrape na zo ya solo na lobi lo pe OK sala na émission sala ne OK po sali soko zaki muta mayelo nga osala ngote
ongo bala danoise te ndenge toza boye na kosala te siko solo bala bato bomba kanga yo bomba kanga ite et puis robomba nga na nini est-ce nga na sala ke Michel Okuta nga na sala Michel Okuta te za ya solo heureusement na bomba kande ba nini ya batute soki na bomba ki on ngana sala émission na lobakaka makambo ya basando kazo banga ki ya bomba kanga émission ya ngoyo ba benga kanga pa mutu tel na ngai na tiango penya na balansango mais nzambe apesa ngai nga na sala na bonzambe na linga kokomikumi sate donc nzambe apesa permettre nga te na bomba ba audio batu na enregistrer batu non mais nga na lobi nga na tindeli audio soko yokiango oko tiango na balancer on a média balancer soko moni likambo na nga na média na za mutakala na sali émission na conseil mutu makambo ba bengi yo sala na pesi autorisation sala droit de réponse loba finga sala na lobby on pe na zui o ba benga kake ndenge ba Karine Mokonzi bazalaka ba Grace Mbizi bazalaka nga na lati yango nga la danoise ata muto sali kombo na nga na média fingo sali nyons l'essentiel so nga na yebike na osala musana nga ata batu ba rolanda nga mibale misato esala angelo te nga ba vie esala angelo te déjà musala na sala ya live together eleki YouTube na musika na koyi kozwa te ke na boma confiance na sala bobuzoba tout sala ba buzoba pona 10 € ou bien 15 € oyo kobima na YouTube alors que to solo li o bengi nga na bando sokola so na zaki pe mwasi mabe olinga esala ni so yo lelo ke yo kangisi YouTube na ngai e o sala ngani est-ce que na liaka na YouTube na liaka na YouTube na lataka na YouTube éducation bana nga batanga ba place basala ka minene na YouTube eza gentil te poni tokoro boma moto te obengi muninga bomi moto atiki yo ozokendo bandi koloba loba pona ba fan no bando finga o sepeli siko bazo finga nga yo siko sepeli ato sepeli mende konanga eza bonzambe te to le karate to lo bara bonzambe Jésus revient bientôt to benga soki pasteur nini boy oyo sali eza bonzambe te ndeko nanga mwasi eza bonzambe te ozwi pétrole o tieli susu epela comme moto eza bonzambe te makambo yo place ebandaki na yebi te na yebi mwana mwasi ya Belgique te na solo na te ngai na zwi ba audio na ndenge na zwi yango na babengi yango ni na zwi ba audio na yo na babengi na wapi na WhatsApp siko neti bo bandi ko loba siko so bandi ko tina na WhatsApp siko na WhatsApp o kendo kangisa na ou bien ko lobela na mama zito za pe quand même na bien ko batu ba benga ngai bo bongisa na irin to bongisa na irin est-ce que nga na swani na yo lobi to swana ki na yo to sola ki bien yo moku to lobi mama to koki ko swana na makambo etali batu te soki neti na ye na Londres bio ye na Allemagne to kendo ko mona na te pona makambo etali batu bon poni yo sko ke sala makambo boy na sepelite mais à partir ya lelo yo soki na sala émission muto abengi yo finga la danoise sala droit de réponse moi je te donne l'autorisation sala mais okomona nga na répondre yo te oyo kanga pete na tindelo audio na tindelo audio oyo parce que il fallait pas obenga nga lobby il fallait ka lobby okeni mbala moko na nini na mwana no lokola ayeba kokangisa ba YouTube abatu yebisa kaka akangisi YouTube na ngai et puis pointre na pesi autorisation salango ce que est refuto bien ce que refuto penini na zozela merci ngayo nazunguka masinga yo sokolo takinga na loto mama ya katolingana na biso tomona baparent yo ton futur mari yo sokolo takinga na ndoto mama ya katolingana na biso tomona bapasteur yo. Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress
tolongola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bake na bayuni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele ba cancer ba diabète ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele